Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Oui, bonjour la famille. Nalimi kato solo la moi moké. Eza vraiment conseil. To sambela mingi pona ba na biso liboso. To sambela mingi pona ba na biso liboso. Mutu peso oza na zeli nano botite. Nanu obota te. Olingi obota. Sambela mingi pona mwana na we liboso. Parce que ba na liboso, ce mwana liboso aza sage te. Ozo risquer famille qui na kokufa. Ozo risquer famille qui na division ya kokabwana. Ce mwana liboso aza sage te. Mwana liboso il faut azala na autorité. Mwana liboso il faut azala ka sage. Mwana liboso il faut azala ka mayele. Donc yangwana to sambela mingi pona bana biso liboso. Pour mwana liboso soki a réussir te eza passe. Donc to sambela makasi pona bana biso liboso. Merci. Bonjour la famille. Mama Bijou nae ko présenter bino appartement la biso o ezala canaré des chaussées to benga kango appartement numéro 1. Appartement la biso numéro 1 oyo ezali na chambre, salon, cuisine. Toza na chambre, salon, cuisine. Donc appartement la biso eza propre makasi. Donc o bozo mona eza na salle à manger. Bakiti nango yango yo. Appartement la biso eza nango na prix moko ya makasi te. Mama Bijou alobi benga ye osala réservation appartement oyo bozo mona ndenge ezali propre. Tokota na katikati ya salon na oza chambre nango. Chambre nango yango yo omoni ba regarde wala tosali okoki koya na biloko ofungoli otandi biloko na yo awa. Donc, lit nango ezalongo lit à 2 personnes. Ils ont vraiment mounene makasité, mais ils ont vraiment ça va passable pour 2 personnes. Ils ont la climatiseur, chambre la biso yango yo, tokota totala toilette nango. Toza la douche na biso douche debout. Oboni toilette yango na place à kobrosser yango yo. Donc appartement, chambre, salon. Cuisine, toujours que les koluka. Cuisine nango, vraiment, eza propre makasi, eza pona bino bato bozotala, pona babone ya Mama Bijou, bato mopesanga confiance. Boya na appartement oyo, appartement numéro 1, Mama Bijou alobi bokozala jamais de si total asko cuisine nango. Tokoti na cuisine na biso oyo ya appartement na biso oyo tobengaka appartement numéro 1. Toza na congélateur, totia yango wana pona bino. Toza na frigo, toza na cafetière et puis toza na réchaud ya 4 plaques. Cuisine na biso eza munene makasi, botali eza na espace. Cuisine na biso yango oyo okoki pe kotia bakiti awa. Ovandi ozolamba okozala jamais dessus. Omoni cuisine na biso yango yo eza wana po na bino. Appartement numéro 5 c'est ça. Appartement numéro 5 Oh Mama Bijou lobaka eza nango kaka chambre simple chambre na biso simple eza chambre moko ya monene. Chambre na biso simple yango yo. Chambre la biso simple toza na télévision. Eza climatisé. Climatiseur yango wana. Toza na frigo. Mbetu na biso yango yo eza lit à 2 personnes. Totiaka mwa kiti moko awa. C'est pour lingi wa mesa ba otiela au table awa. C'est pour lingi ba longola kiti oyo yo kaka. Appartement la biso yango eza propre makasi. Eza appartement ya $20 par jour. Donc chambre simple. Il y a 2 personnes. C'est pour vous beaucoup de 3 kakabino parce que espace c'est ça monene to koki kotia moi éponge à wanase et puis na tongo bolongoli éponge. Appartement de $20 par jour. Chambre la biso est très propre, est très classe.
Maman déjà le but, pour ça la confiance, vous allez jamais ici. Tout ça que vous n'avez pas pour la bino, pour la bosse la séjour la bino ya malam. Pour ça la séjour ya malam, un appartement na biso, appartement bidor, bijoux d'or. Et ça la matongé na Irebu A37, où la chambre simple, tout ça rappelle la chambre salon cuisine, tout ça appelle la 2 chambres salon cuisine. Maman déjà le dit bon confie na biso. Beaucoup à jamais d'ici. Ah, il y a surtout qui toko. Contactez nga na numéro ko bimawana. Benga maman bijou ça la réservation à place na yo parce que la place na biso mingi est toujours occupée. Appartement au bozo mona ce que lingi comme 2 chambres. Tous la porte moko ah ils a caché to bomba yango. To ko fungola et puis to continue na chambre, salon, cuisine. Oh yo di maka chambre simple ils en a $20. Ce que l'ingi complet, on surtout à $50 chaque jour. Mais maman bijou le but qu'on a prêté, benganga, on sait la réservation à place na yo que vous allez jamais dessus. À partir de 3 mois, tu quittes ça appartement à biso makasi. Appartement aux hommes on a $20. So que ça la partie à 3 mois 90 jours. So que là on a $15 par jour dans appartement oyo. Contactez Maman Bijou Nazawana pour Nabino 24h, 24h. Bye.